Alors, au finga ngati na talo ka boye, beaucoup misinga neti mwana koma mwana musala na ye azan nani. Boko pekisa ngati foko tika ngana yango ba lukela nga. Madame la nga, c'est moi sina nganda. Mutetela la ngai. Laissez maman tato ngana ki na la kaka e. Na maman ba sala pédicure na vie, na manicure, mais lembukire na sala. Lembukire ndeni. Pédicure dans sala kota mandara makolo. Mais manicure ya maboko. Lembukire Mama Soraya. Ma Soraya. Et ça Mama Soraya. Ma Soraya nanga. Oh ma Pauline Nzongo. Elle a yemba ya moi sinete. Ma Pauline Nzongo comme Mama Pauline. Boyete maman la belle comme Soraya. Papa c'est na mona comme Soraya. So bengi nga benga mwana nga Blanche. Blanche la Blanche ma la Blanche. D'une manière diminutive na coupe syllabique na katiang. Eza bongo siko bula moko boy bon limbisa nga terme. Chroniqueuse moi kena ulika vina ngole simbité. Ala trami ba tenia satin ya violet. Aluki vient sita keki akoti ki mubule zo simba kati. Na boya nga zo misa réponse ka. Droit de réponse. Na oui nga taka ta fani comme na teke to ibanité. To coopérer raté to na lero mo el kanisa bisote. Ba vie ki ba fingi nga lo mbala maswa na bango te na boya. Ndi akendaka bafundi nga na ke na s'expliquer na lobby ndenge na lobby bo batika mo ke na raison ngati na cause na tawana te ba bunda na bango te. Très bien. Nazane lo mo zo balisa nga na yete ona kotake na kotakele no yenda funda nga tawana sami ke bango ba bandaki nga bazwi image na bango na yanga bamoni ya bango za ya liboso bango ba bandaki nga boyete yango wana mais yo ke na parlement okuti masa no no okuti bokebo masa no abeta père okabula so kablim to tindaki fo bete kambama. Mon père m'a embêté là-bas. Papa, ici c'est pour les femmes. Et ça c'est pour qui? Il a raison, mais écoutez. Et ça c'est pour qui? Il a 3 millions. Ah bon? Mais pas tout moutou ni à Kotarachi. Nous autres les Kotarat. Même si je pas moutou Kotarat. Les autres les Kotarat. Vous savez retrouver? Lingo na mai na miso na kobelela ndima zonga na bandi kolela bolingo yaka to papa c'est mais on 16 ans à 16 ans passé na aldela ko va checker on kate mais le vient mon frère bien Samuel eto pour rien oh pas dans la télé Obila ba patron balata yango ka ba sa ba Weston yango balata yango na ko so bo diminuer nga ndenge ni le temps dans la TV il faut na savoir que non. J'ai une tête bien faite, non bien pleine. Même là, c'est Kuba, na riche, na tout. 90 minutes de musique, 10 minutes pour y avoir mon tour. 5 heures, tout le monde a m'a tout fait, c'est le Ronaï. Le Rola, boutique. Le Cola, magasin Moroboé, pour aller 1000 francs. À quoi vendre la bonne côté? Tant moi, si mon bon la télé, c'est le Ronaï à 5 heures. Moi, c'est bien à 5 heures, tout. Il faut fondre le Ronaï. Le Rola, macaroni, na point. Samson a pendant qu'il secret dans Batikaray. Tant qu'il y a un secret dans Betavalion, il faut la vie de un secret. Ok. Net na presse bon na secret sur mon baki, bien sûr marbo. Boyi bimbo on a qu'une peine donc c'est pas que boyi elle boyi bien na RTNC. Donc yole, zoanga boa zoakimbo. Agora ba ko pile radio pile ngisi la. To zoaki 500 yeke la nene hiver pas zoaki. Ozomon ana secret professionnel. Voilà. So ba passer ba bimbo, peut-être pas na secrétaire ba. Le week-end de même ba, il pas rien. Parce que $500 na président Kabila, mais to lion na compte ya Marie Missa. Passer peut-être ça na secret. Ken piana, ça na secret. Na ba musicien a dit chatipotipo. Marie mon santo maman na Yesu. Vierge Mundele assigna mutamato na sete bon yo to bokano kalobosa na mubali on zo ka pe déjà rien mkoni. Vous êtes sur Top Media TV. Voilà, merci mesdames et messieurs les abonnés de Super Promo D143 Toye Babango, les abonnés de Top Media Télévision, soyez les bienvenus, le code de bonne conduite. Ngai ndeko na bino frère Tadi Ngala Pap Nazali ne Sengo yakoyambela bino lelo le porte-parole mature responsable et patron na kombo ya Blanchard Mosaka. Comme d'habitude boyebi actualité et bengi biso mosala etindi toluka Blanchard Mosaka parce qu'azali na makambo ya koloba par rapport ya ndakuna oya ye bisika boni afanda ka balle de match commentaire eza lisusuté papa chéri ces derniers temps sincèrement cette façon de faire les choses nous tomona ki yango na noté tomona ye na nuna ba façon
à comment même la musique n'a été. Sincèrement, nous on croyait que juste Papa Chéri abimisi musique à Sukiwana, Fandindenge, Balider et Belé, Bakoma Gosala, Ora, Komo na Sala, mais nous voyons Papa Chéri, Azo Tambo la nuit et jour pour faire encore une fois la promotion à balle de match. Je serai avec Yves Pan, Ndengeka, Tomé Sana Gosa, Moussa Nabiso, na Yende Tokosa la émission. Mais avant, n'a pas ça le porte-parole patron. Blanchard Mosaka, na koluka moyen na dexa micro nanga muyandeko Yves une façon yako fongola nteke ensemble avec mon confrère Yves Pan. Ipatos mbote. Mbote ndeko telingala pambo tla mandangi do atala biso ya super promo ya Top Media. Nga bino mingi tosaka musala. Merci na moi mingi ba moto mais tous le pela beto mani kilemba. Billy Vumuka Fondation to sunga ba no fela na bosani ti mon ami privé Jean Louis là-bas hésité BD. Merci na Komo le petit. Mon ami Akati, pour du au Canada, on est toujours ensemble. Merci, et puis très bien, merci mesdames et messieurs. C'est comme ça que nous allons commencer avec notre émission. Il s'appelle Blanchard Mosaka Bandeko. Aujourd'hui, sincèrement, je suis très ému de voir que Blanchard Mosaka à l'attaque chaque jour lorsque Bisotoya Kamelelo. On n'était pas préparé sincèrement. Il est à l'honneur, croisé, hein, et ça dit quelque chose de bien. Tout le monde a PC Maloba et puis tout le monde a vu Blanchard Mosaka, bonjour. Bonjour, fait lever la banque. Bon, vieux levé. Mais c'est que à quoi il était velouvé? Très bien. On a fait fanatique à Congolais na rolata. Très bien. Na rolata, pendant la fanatique à Congolais qui chasse au Japon. Na wetika ni sobi na rolata, pendant to kine ba bureau, na lula kana ba Congolais ngam. OK. Ah, ya moni na za pendant la peine tenir na bango quoi. Et puis aussi par rapport à moi na ya BCBG hein. Moi na BCBG, papa chez soi rappeur mo kenda ba Congolais ngam. Très bien. Ah, on a président Fachi, on a président Sassou. On a regagné la ba kilo. Attends, roulage n'a pas gagné là. 4 euros. Tu dis quoi? Ah, mais c'est passé. Passé. Ça, on avait levé. C'est quoi? L'isolo, on a eu levé. Non, t'es presse. T'es match. T'es presse. On a côté autre pile. T'es presse. Parce que on a découvert que Massa a une belle voix. Mais là, t'as dit de mon civil, petit frère. Mais oui, parce que t'as déjà vu à père. Viens à Alba. Ok. Elba. Ils sont un petit peu ninja. Voilà. La famille, famille. Ah, mais votre famille, ça veut dire que votre famille, on dit papa. On va louver. Pendant que tu me louva, il go tikate, pour voir la gare louver. Louver, bi m'a habité, on a bloqué mi collègue. On a ça, ce que bimé, ko bon makambo belé. Louver, bloqué mon ton fan la peine tête reposer. Abe on bonga ou dia. Grenade sur bois, on se met à tiboité. Faut plonger. Très bien, mais regarde, non, ça nous non apparaît sur mais à comment. OK. Du moment où ça on dit vous avez le significatif, vous avez après et suis aimé vous allez lever. OK. Lever était à patron et était à biso peto luka mbongo. To ba bomba mbongo pour force mbongo za bomba mara et bimaraté. OK. Mais c'est quoi une question avant d'appeler ça Yves Pan Maloba. Président Blanchard Mosaka, ozalaka porte-parole, parolier, musicien ou exactement ozalaka nani, écrivain ou qui exactement? Nazala ba grade le monsieur ko zana. Pour nga zo yemba ipo zo yemba Yves Pan bazo yemba na mona nga orgam TV. Na moni demi tonté. Ngapna kamo bino parce que ngabino kamo. Era yo nga kangelo porte na kata ndabo bino kangela libanda. Ngapna kamo bino. Wa ba chroniquer, mais to kamo na zo yemba bazo yemba. Ngo banga ku. Ngo banga po maîtriser nzembu na diku. Boko mo yemba on peut pas pamba. Et bakisinga. Moi ce sont mais la boire à Mike pas de bazate on va rokani nga. Très bien. Donc parce que vous voyez ton yemba sous tout ça ra bénissé. Ils ont reconnu. Il ouvert na somme. Yoki tiba. Pourquoi les gars ça la nzembu? Non. Akoma. Puis la koma bina écriture ya kitoko.
donc na louvé eza chanson na comédie le chanteur azo yemba zo loba maka balombo balagi na très bien donc zo yemba loba do maloba ebeta nini taka louvé nge bakamwa la kombo anota mna papa chéri Werason tete maboko bank Fali Poupa Ferré hérité Watanabe ika bakamwa fona kombo Willy Musheni Willy Lumina ya molendo sakombi mais banda luva kweya akomota mna chaka kongo artiste à danger eza basina mabete pour le rendez-vous le vegan était na même ligne Mickey c'était du fleuve toté du fleuve mais banda luva kweya ko ben sabat nanganda le topa mal le sia na boma et ba eza moteke luva kweya saka fuba na mena mutu so ba me wana le bord le roi malette bike de diminuer et silikutu nyonso ezaka basina le vano na balabala po bilei neto somo tolia balabala bilei ya kombo waka pakasa mboto monganza mpoka banda luva ko ko lema na shamba akoma lena shamba kusha bomi mwinda fufa diata na bambuma luva iso lia biso tu bana quartier to ye ona ponsa mun ana ponsa mafuta mun na $100 na ba héros mais le luvé akoma ko ponsa mafuta mun na lulemo pa on dirait moi on dirait taba ya ba fossile ndiko baluke luva kwe boyemba luva kwe aluve ya luve ya bichola chola choli ya bifinga finga luve aluve ya luve ya bifinga finga ya bitoma tongi luve aluve ya luve ya bitoma tonga tongi luvalinga kwalia kaka na balabala obile ya louve twezalaki na nkombo pakasa mpoka mbinzo mboto mpe na monganza banda luva koya koma kolia kaka na shamba ya kushe ya bomi mwinda ye fufongo ya diata ya Ser José mwasi ya vie ya mare ate bapleza bapleza ya mwenye twaseki kompaneka bapleza biso ba réserviste badi maria tchaka ba vrai bien très bien bon on est sué mais ba louveza ba plaisir mais tu vois un peu moins stress et sué mais déjà sué mais ça lisolo to na yemba moi le yembo peut dans la débit mais président nazaki na besoin na signaler de l'homo s'il vous plaît Ya Louvé est une chanson composée écrite interprétée aussi par une personne mais ezali nzembo ya batu ya Blanchard Mosaka s'il vous plaît bino artistes de la rue les artistes de la rue soki toyoki yango wana maloba ya ngai nazali na mokolo nzembo awa toko poursuivre bino bakanga émission date donc bokanga data lelo o tokoyoka ebimi bakolukisa ye bakanga ye nzembo wana bakotumba yango Ya Louvé voilà ndeko Yves ozaki na eloko loba nabi c'est très juste ya SUMR ils ont moi bien à ta parole SUMR za lisolo ya bon mon album est bien mututu face à la campagne ya nzembo na très bien parce que tu vas dire dans mon qualité bisous tout ça la campagne à papa chéri mais mon amour sans ça la chanson campagne nzembo na voilà nga erobima malgré bimité mais na sans ça nous suis menenza très bien donc je suis meza note ya ba job alara ikole lenga mwasi moi qui toko moni au bosse que s'occuper au monde en maman soit pareil comment numéro na yo oh tant ce moment très bien alors comment numéro na combat comme mon amour azong sur l'appareil normal l'état dans moi profil wa babi on a désir avec les raisons de la famille maman mon amour apparaît mon amour oh ton amour est rangaté même pas problème bandaka abenga mbala batu na désir très bien mais nda komaki numéro na pareil batu na Aldar baliaka na Aldar cap baliaka na Aldar nda partir wana momi aboya ya kanga biloko akenda écoutez il vient na douche aine la tikala ne sueme tili la tapata la takina musala bon même ba chef coutumier ba yo luka ba c'est mes papa biso ba chef coutumier to la liputa biso te ka betage to ba villa pour ko la sueme habiter aboyela ngabo na wata patalo mko sebenge no ya ya même si Monisco so bosisi mama ba guerre bota apeka na ngai oh là asi ba passer bo bengana sata trop akenda na te charge bo bengana sata
Satan comme le dialogue à l'ingala. Ok, chaque jour va passer à Satan. Chaque jour. Bana no bengana Satan comme matin va chat. Ba bengana ga kenale. Ndio mno Satan va passer va le ba. Satan yo ala on va passer va comme ba comédie belé. Abi botika na mama bengana Satan. Bosa ba fanti belé Satan so ka belé. Wa bengana na nanu bambanda. Je suis aimé en wana. Abi ba mabale belé ku fi lelo et quand compte temps lelo. Mingi za pour une compréhension. Faut nanga ndenya pare bimbo na mo. Soki lelo na zolela boye. Tolo pamba na esweme na loketo. Bavandisi nga na ban des accusés sans plaidoirie. Ba finaliste en droit. Bosala ba recherche. Na ba présomption d'innocence. Na ba couple congolais. Kala ba divorcé belé. Les adina be compréhension. Nana couple de jamais coupable. Pour nazananga innocent. Jérôme Bonkazadi azolela. Patricia bro. Jérôme Bonkazadi ale la moitié naé. Abinazo, pas mal belé couple pour une compréhension. Comment ça ne moitié nangate. La personne qui téléphone ni na comme mon amour. Ma moitié nangate c'est pas pour toi na zo kende naé. Mutukutu na habité. To kuta na monde ba faire, to pesa numéro, erreur là pour la personne qui a pareil. Je suis, vous comprendre. Pas mal belé couple de compréhension. Si. Vous avez raison. À vérifier que tout a tout ni que tout est balamo. Le écouter ne suis mais à la taga, je suis ma chef du personnel à boulot, ba to ba exapta ba ndimele ga ya rabon. Mais ma chef qui mini ba PC pasta ba elukaye. Ba bino so la taga liputa, mais to mono ne suis mais on te ka banda ko étage, to ba cave, to ba villa. Habiter nga ba boyela nga boy. Na ko ta patalo ka mo semeng na rozong. Et puis tu n'as parlé, faut me mettre à parler. Au moins moi ça mais ça na na bloc à parler. Tant ma kébl affecté bloc bela parler. A rotanda dra des obonga mateka ma fitikani. Ko fitikana hein, froissé quoi. Et finana wana. Atali pena que me main pio. Na congélateur glace mais mais congélateur tout ça. Malgré glace mais mais zo ya moto. Atia après j'ai prise à réchaud, un de bloc. Prise à zalango. Faut faire ça là, mais je le bloc. Begui a monté kangi maboko placement le rôle à mon Christ ensemble à notre père. Donc momi affectable le randa. À ce moment là on va na télé, à même télécommande a changé ma chaîne télévision ka le sonangela. Et si moi si on se écouter na ngina nzela. Et pourquoi ça langa botala bono moi c'est ngina mbali misusu. Moi c'est à côté là na ye. Mobalo balaki na yeke na koma na ye na tikela ndako na yo salanga plaisir te la vanda na yo na moi c'est muzolo ka bengo enga na za tala boza sérieuté moi c'est côté la mbano moni ye azo nganga bwa bitumbo tikenga na mbano kenga maboko na sima est-ce que ça a besoin de gagner ton apola na komo kima pomba na zoyeka ba pembeni et puis ba yebana na komo kima ba nzela musuna balabala neti ba chofa kima embouteillage na Kishasa ba chofa batuna na yaya cause de ça il y a besoin de monter bouchon bon moulengela te comme mega ozwa magasin qui tambote yé pas comme qui m'a pas banana za no qui m'a venu na rolongo même na cadastre mutu to so que faut que na moi tenir ou que na fête au moins comme tu fais sa correction à ce moment il faut la tara qui te reléguer boyé abi est-ce que ça normal est-ce que ça normalement kati courant kata maimpe batika ya simba nzela nkendene zule mamtabeti boron babeta na chuda a tous c'est ça normal mon kati courant batika kata mai pas jamais ata couture régime des hommes zangi bat par contre il faut pas signer donc parce que la mbanda kenga comme le roi na ki walo nzo bana ngala kaka malo bana comme le roi disque ngina lito ya mutu babenga na ngwata disque itoko kaka ba yo ke suste donc moi mbala petit ne soit mibali so na moi c'est qu'on fait ça pareil te akoma numéro na yo ne soit numéro ne koma pour ça le buzobo basala ki prêtre nanga Jérôme Bonkazadi yango tela lobi na montre vraiment zala egu ya minute na heure oyebana so c'est egu ya seconde pour bayeba yo eza moi passi nani batuna heure après 6 secondes oh 15 20 30 secondes attends ta bungisa montre ba pesa ra minute na heure 15 30 minutes egu ya seconde mtazotamula mingi mais bazo yebete to mona même na misala ozo bunda osala trop mais yo ba choka te ba cha ba bunda na bango te ba ba ma sotam so tonga ba oni ba linga bango ezalaka mais tala TikTok alelo Congo tala internet alelo Congo ba no beta mama ba recherche le bac non je mo comme les parlant aza indien aza na 70 ans nana liate
asala 70 ans aliata aliaka mopepe soki nzala fongoli monoko akenda pana bango chaque année mbala moko po apesa nectar kisi ya suki ne po suki ekoma molaya asala na suki te jo moko tai ngok kaka na inde ana 40 ça fait déjà 46 ans alala te badote bayele basomnisphère babiloko to elalisaka pongi esimba te nana kotala mais so bikaka o colonel moatike mutakala otindelanga libwakelanga ko oza nango ya famille oza nango ya famille lekomona tomoni nzala na sexe te nga basenga bafili basexe te bato te mpo eloko yango mobala oza nango nga naza nango eloko mwasi oyo naza nango namona mpa madame nanga biso bamarie tobi nde tolalaka donc naza na tante na lokumisa bapla bato pla naye oseleka tindelanga ngo ya okamina mokolo bi leki oza na bor wana oza na bor colonel tindelanga me makambo malamu osaka alobi azwi nango te lelo mwana moko boye na Washington naza na 10 ans avare ndimi comme professeur parce que na 2 ans nosala bacalcule ya mathématique ya ye moko ezobima normal aza na moi cerveau avancé ke batutu akolo Bill Gates bakolo na commerce Bill Gates chamene bebe na bacalcule lelo Microsoft na software au Bill Gates atia na ordinateur ya tosala na bacompagnie donc sino taba osala par seconde naza na mbongo donc moi calculer Bill Gates bon Bill Gates ezate nana kotalo so bikaka o mani kasalaki oza na video ya mibale tindelanga ngo mokili ezenga otala eloko tozwi bantivaleur tokomisa bavaleur très bien oui surtout ça azomona tokomaki awa vie nanga mosu na vandi na vie redi mposo naza na eloko te luka vie redi vie bayilo tosololaka tro akolisaka nga epuis na santa ke aza phénomène vie redi ya misi napesi mbote mamosu alobaka nanga mona bango na tv ya te azaka grand conseiller nanga ebi blanchard naswana opepo ya parole peleki na ngai oyo eleki ngakoma minangi na tokomi nzembo moko kilo ekosala mosala lelo nalobi bato basikipe na wango te omona nzembo ezanga motuna makolo ya tiktok yango ekangi lokongola mipesi mingi na bétise ozomona tokoma meme na province moko ya biso papa mobutu atuna nasalela bino nini basenga université te bolalima toyoka te bralima bolalima wana eza kote na biso na équateur kuna ozomona donc topesa banti valeur te il faut toyala cultiver nga saka émission papa chéri 90 minutes bcbg papa chéri 10 minutes fo nakisaka toke motu nange esalaka mpo baporte parole tobima bamikala tobima neti bavan pied babonarien bavorien or mpo naza na télé po bilamo bapatron balataka yango kaka bapasa baweston yango balataka bosu bodimine nga ndenge nini leto naza na tv fo nakisa noke non naza na j'ai une tête bien faite non bien pleine namna na kaboche kuba na riche na tout 90 minutes musique 10 minutes boyeba mutu na nga de comment ça bovandi lelo naza rassasié naza fier ba ministre balandaka nga ba PDG balandaka nga ba tutu mayele balandaka nga lobby mutu asengi tosala film na Kinshasa sengi nga nazala pasteur moko nga sala soki masolo moko musique ya Congo sengi bandango nanga esala nga goût pona yebi pona za riche na culture na profiter na émission ya papa chéri na mama papa chéri tellement za crâne aza munene trop na koti sango po mususu akamta culture mais taso masolo ya culture na suka tango cha mosaka ndola na programme papa chéri mo tekini na sala tekini na 13 ans album te nazaki na riche na culture jeune na roya na beti via evolo abota via lutumba mususu fanatique evolo fanatique lutumba fanatique papa mba tango zo lukwa yeba alandi pe programme papa chéri mbala moko ozo comprendre nano sala ti via tizos via na somo kitambo docteur moko kitambo o moi to kitambo yebi do via na kinde nini via na kimona soki ba cha putonga na viema cha putonga ne ba yola na item soki na item na bangwa na institut médical regardez item na item omona bena tongi sui corps étranger ko tananze tout mais via tizos ça va cha putonga aleki sur alcool doit saluer asepsie ko traiter milieu microbienne et comme milieu saine ça va bien asepsie bilo so benga ngo yala comme on pète bo benga ko désinfecter salle d'op normal ça asepsie asepsie ça différent asphyxie
asphyxie est mort causée par manque d'air. On t'a coupé pour me pépesater. Voilà asphyxie. Mais asepsie c'est traiter milieu microbienne et comme un milieu propre. Ne te tombe dans le microbe. Il va chercher alcool, va chercher ton. Va traiter milieu microbienne et comme un milieu propre. Très bien. Il y a moi asepsie. Ce que tu sais soit c'est l'asepsie. Alcool est à moi fraîcheur mon. À vacciner sur mon pépé. Souffle normal. Mon pépé vaccine comme le roi glace. À bêter un bâtard sur ma ton. Ton aura ton année pas cité. Donc comment il va être dans mon bela. Au y avait tes choses à la tête aux bonnes maladies nos énergies à quoi. Dès qu'on a ça là. Émission na timo aussi kana suka. On se distinguer na Sankara de kuta camarade na sala boulot kano. Très bien. On se distinguer na Roger Ngandou. Master na sala boulot kano, na distinguer ba Dadi Moula, ba tutu. On a tala bango. Très bien. Ba yebi boulot. Parce qu'on a yana moi parti na ngamoko boy. Il a que Mosaka. La différence en fait. Ah, le misala mo loko na ngamoko boy. Boko pe ki sanga te foko tika ngana yango ba lukela ranga. Très bien. Moi na le na de chroniquer. Peut-être boyeki beaucoup tika na po oyo. Pas to sala là. Pas pour ba musicien guitariste azo yemba na zana tana azo yemba pinze munanga na yemisi pe bino nzembu nanga bino ngani Arcos na bino papa wemba yemisa ni Arcos camarade yemisa ba Frank Sek ya ba camarade na yemisi bino mi balé ba chroniqueur bolongo ba chanter na nzembu nanga et puis boyembi kitoko et puis botikali nango voilà ya louvé donc eloko ba misi ba sala na sala donc piscine ba misi na sokola rango mais piscine ba porte parole na za voilà piscine ba ya ba culture générale Naza. Les deux barres qui parfait pessi odeur té photo de manga à moi passe. Le monstre ça prouve mais rien. Net les loyo. Ayez. Net les loyo. To matato kita. Ba tutu ba biki musique à Congo zongi na rai à partir bas des matchs. To pensa que moi ba valeur na biso moko boye na ko luka mundele trop. Papa yo ke fait ni. Oto luka ba raisin. Na ba raisin na ba beefsteak mon comme c'est fait en France so talobo na ngombe na boule nationale na otinga ma Thompson boro to so tamba muna fo cham kita mutubo ne pas aider autre baza on a donc photo papa parce comme c'est le papa chéri pour azon si musique na temps asali azon si la musique na temps non ça l'émission papa chéri azon si musique na temps donc veut dire azon si musique na Congo en prêtant qui mini pas ba mindele eza bien mettez en belete voyez yangwana sozo lia bati no repas bolia sozo na chinois utiliser ba baguette français utiliser la fourchette na lutu congolais sukola mabona pompe tanga misapinanga beta motagena oya normal oya moi normal pour na za riche na onyema kwanga na nyemeri atakwanga mwine koma pembe tala. Le fois là ça va te valeur na bino. L'homme tikeli so rumba. Tabule tikeli so rumba. Le tout tikeli so rumba. Okelo. Ba maximum ngali. Mais comment yo bozo kipe bangote. Lelo ba limi rumba na UNESCO. Loko la rythme nyonso. Pona nzemba table ya mise à septane. De ça qui le positionner le côté. Zomona donc photo batela moi qui kala na biso. Nzembo zo ka internet ngebe na polémique. Papa j'ai mis à découvrir avant, il y a Max Mongali. Il y a Los Nikelos. Première chanson, première orchestre, il y a des étudiants noirs en Belgique. Il y a des universités. IL Bena Louvain. Dans la Belgique, il y a colonisation de soi. Il y a Louvanium. Louvanium, il y a Louvain, il y a Louvain, il y a Louvanium. Il y a Louvain, il y a Lubumbashi. Louvain, il y a Kinshasa. Louvain, il y a Kisangani. Tu n'as pas Louvanium. Avant, il y a pas de architecte Patrick Abasubabo. Batangi. Ok. Pour Patrick Abasubabo, le bien venu na Rotana, na Louli Abina Forteza. La deuxième niveau, face panoramique. Matisse en moins Lula Libande a été photo Lula Libande. Je lui pose un domaine. Vous comprenez? Et tu n'as qu'à face pas panoramique. Tout ça, mon escalier, na Rotana, na planète Jitolia, mais on sait qu'il y a un problème à pallier. Ça, il pallier bien. Faut pas pallier. Sur mon escalier, il n'y a pas de moment où il y a un retourner. Un pallier. Ok. C'est bon, on a encore la partie à partir. Il y a architecte Patrick Abasubabo. Moi, on a discuté bien pour. Il y a un expert distributeur. Auto bien dans le soit pas. Architecte Patrick Abasu, camarade nanga. Là ba camarade batanga ba Francis ba architecte. Wana na photo to na ngi ça. Ah ye photo ku simanda. Venanga nani.
Ouais, empire, viens dans un wing. À cause de quoi, dans mon photo, il y a swimming. Il y a les KVK. Il y a à cheval. Ah, il y a avantage de bosser le monde à Bossanara. Pour poser côté franc congolais. Ah, ok. Ah, le balade à couper mouké. Mais mi poser là héros. Donc, il faut topper sa valeur, na biso valeur. Non, tout comme ça anti valeur. Vous voyez, sur l'ingi chaîne na yo ore umela. Bomba on a kingwa lion, ko bomba on a kingwa mbwa. Le kingwa mbwa taza bulldog, to ko lukle mayela ko yiba. To ko caresser. Le bilan na ke gambela na pavin de ba mona ngadi na 500 grammes. Maintenant lion mona ke yiba ngete poani. Lion baleki na ye, bale pas batiki. Pourquoi tu na lion, faut les gars baleki na. Na kufi. To bomba musique papa chez to mona pesi soit bien. Musique comme qui petit kapata kapi mais président de la République sera béni à Bengissio mutaba petit kapata kapi patala président kata li puta maman na biso ko quoi ya moi ba considérer ba konzi ba bien papa c'est besoin comprendre té pour ça la biloko bien vino ka petit kapata kapi et c'est na niete qui n'a pas na bambe bon et bébé ouais on nzimbu nini to perdre ba valeur poche ya sika na magasin et ya na mbongo te oyo shi poche na na 0K mais poche ko na ntoto mutu ils aura chance za na mbongo Très bien. Vous voyez, ça la moi $10 là, moi $20. Vous voyez, poche ko na ntoto mutu. Donc il faut to yeba nini tolingi nani tolingi te. Très bien. Le papa Chirachi Badema tout le monde d'accord tu sur côté de loi beloge ko finga ba bazo mona ngote. Pour finir nini toki na musique encore biso awa mais toki ko mena mai na régie des eaux régie des eaux ba représenter les pompes robinet na lupango to za na musique awa to ko lula DJ Rafat DJ Zanani ba bengi DJ joueur de disque ba tchaka disque DJ ko ma chanter nini likolo ko ka musique na biso Rafat ba comme ba musicien mais on tient Rafat en fanatique à Bill Clinton musicien wera donc besoin kana wenge bon so besoin la kuna bana mno na président wera ya la guerre besoin mona donc il faut tout ça la bande bien pour balinga biso. Très bien. Louver na quel loin était mais tala liso na beti à louver taning bo bino tu beaucoup ba fanatique na. Il y a louver. Le louver za nani muto to akina mbongo akwea abomba kité pour faire ça mbongo za oye bomba make oye bimaka ya so louver lule ba kamada kombo so mo louver to ba tete mbe to ba papa chéri to ba wera to ba cité patika ba subom babu. Mais là, le voir comment tu as Congo, c'est ça danger, c'est ça sur un bon côté. Le voir comment tu as 1000 fois chaque il y avait un raja coula, même si Koufa me fait na bosse, d'ailleurs matin à dépôt baroka ngani. Voilà. Au monde asimi kaya côté ce matin. Amela ta kokati. Donc c'est venant to kundite. Je to kundite sur les boudele. Boyete? Bon. À moi que matin ba musicien. Pour matin ba musicien on a touché petit pour regarder TV. Ba paye sur $500, na fait wase kwa na tuni. Yango carburant $500 ba musicien. Autant la réservoir il y a avion et train. Moutina ba kunite bosi ba 500 mustala na woni donc il faut tous on appelle na rythme oyo ba lomo ba tikela biso la biso ki max mongali muta découvrir nzembu na musique na batutu papa chéri. Très bien. Mais lelo na moni vers mon frère Betiango na moni vient na ngai et à présent na ngai Blaise Boula pas Betiango mais papa chéri m'a 16 ans passé rappelez biso ngaki salaminanga salaminanga papa c'est toujours 500 na nzembo tesa ya makiza ya bepoke moko na salinini oh Marie-Louise oh Nani Louise na kobelela bolingo na mai na miso na kobelela ndima zonga na bandi kolela bolingo yaka ta papa c'est meilleur 16 ans na aldela 16 ans passé na aldela ko ba tchaka ngade mais le vient mon frère bien Samuel Eto. Hein? Ok. Lelo, Blaise Boula zongi siango. Blaise Boula kuta kangisi de biloko. Yakala, pas que kala mdesa la sika tout ça na lokote. Qui lelo ça na lokote. Blaise Boula yimbi nzemba luambo d'une manière à moduler vitesse. Bima okopesa nzoto lisumae akozonga te c'est luambo c'est tande bimaka okopesa nzoto lisuma bandeko akozonga te walimatu nasima c'est tande donc lo kisike pesi so lo te kisike pesi so ba pitika pataka kapi na bambe borese bebia we esina niete ki machena pamboli. Voilà, merci mesdames et messieurs. En tout cas, ce sont de bêtises.
donc kilelo ezopesa soki bazondima biso kaka na kikala papa nga mongono tiaka mundelo na mutu na nga nasalaka lolendo nga bimodele ya sika balakisinga foto lumumba na 60 na table ronde akendaki mpe nango na lemba kisika eza te donc nyonso oza nango kala lumumba asala moins d'une année na pouvoir ata ndenge ayebana bauniversité basala na nkombo na ye daniel savukata na parlement ata mpule ezika na lubandala tiango maki mukeba 4 na parlement ata mpule ezika na lingwala ti eza te donc monike basala succès lumumba te lumumba moins d'une année ndeko basanga lumumba moins d'une année quelques mois kaka asala presque 8 mois succès lumumba nyo Macha Mosaka, une question par rapport à balle de match évolution il y a album par rapport à ma vie dans le monde lelo univers lelo à ce moment balle de match combien de vies déjà est-ce que 2 millions déjà générique c'est beaucoup comme déjà à 3 millions ah bon mais pas tout mutu ania we kota archi nzoto le pe kota même si mibali pas mutu tu kota nzoto pe kota bo sekinga bo se retrouver pas mutu ania we kota nzoto kota mais ezaka facile attention na Bodestine to kosa kombe oyo na parlera mateka mais suka na mona ba na ko ba mona to zindi na ezaka te ezali bo se retrouver Busala moto. Oga likolo. Ah, oga likolo. Na utaka peti likolo. Na kwa baluki mbonete ozindi. Maza wapi? Donc bai muto ko ta pa nzoto. Le voilà générique ezu ba vui ba vieux belé bo. Na ba nini? 5 heures tout le monde mbali tout faut aimer loko na yi. Loko la boutique. Loko la magasin moko boye pour aluka 1000 francs na ye akofanda bongo te tango mwasi mbomba na telemse loko na 5 heures mwana mwasi pe na 5 heures tout faut fondre loko na ye loko la macaroni na coin loko la ataba kamunde la teka pota mibali bazo kota ba peso mbo ozo vivre koko c'est la pays te ko pays te molite archi faux tango mwana mbala telemse loko na ye mwana mwasi pe fondre loko na ye moko loko atabita be ate loko moko eza vie na kangi tout non côté de ma beauté, chemin de fer. Dans mon emballage, tu es à 5 heures. Le rôle là, Kamoun de la quoi, le rôle là, cabine. Il y avait moi, moi, côté à la cimetière, émancipation de la femme. Font le rôle là, mais c'est quoi, papa? S'il vous plaît. Mais, geste, expression corporelle, interprétation te kola nanga ba gesticulation non mais c'est ba fait geste nanga ba gesticulation na kola na vie mwana mbali tu na 5 heures faut la mukaka boyete oui one hôtel monsieur le monta pa na bino la boutique la boyete tant hôtel monsieur mwana moi pas la tête il va fondre le rôle moko a fondre le rôle na atama malewa macaroni na maki là tu vas faire ça na toki na uti banque na c'était mais le rôle là qui une émission na bifuna ya na sala émission lingala na sala émission bal de match na makambo na bina yo wana za livre au comme la dissertation ça na introduction au développement na développement de sali les pour na les contre sujet donc thèse na antithèse de même la souka faut avoir parole pas moi papa chalabi mais un mot to milinga ekokabula nisika toti kopelisa moto mingi pa bato baza po bakopanzana so bapasi moto ya mininga tokopanzana même akwala ovanda suswa te lelo bini maloba mabe ekokabula biso très bien donc tobukana te yoka bal de ma télécharge yango lingango eza na biloko tala moto afimisi matama devant moto eya toana difficulté toyebake azofula to azoboma ebele babisa ko balingi me balingako te bao batongaka c'est ça oui mais accusation moke ya dédicace à maman Amida. N'habite accusation de comment il peut n'avoir mon avis. Yo sur ça 28e mout azo échoué kaka. Yo 28e mout. Pour 27 ben échoué. Yo aider nga nzembo. Nous apprenons que dédicace on est en nzembo moko ya Abed oui. Den Abed sur papa Cherabi ma Soraya. Papa Cherabi la mona comme Soraya, n'est-ce pas? Maman Soraya. Ma Soraya. Et ça maman Soraya. Soraya nanga. Ma Pauline Nzongo. Elle a yemba ya moi sinete. Ma Pauline Nzongo comme maman Pauline. Boyete maman la belle comme une Soraya. Papa c'est na mona comme Soraya. So bengi nga benga moi nga Blanche. Blanche la Blanche ma la Blanche.
d'une manière diminutive na coupe syllabique na kati yango eza bongo siko bula moko boy bon limbisanga terme chroniqueuse moi kena luka vina ngole simbité alata mingi batenia satin ya violet aluki vie sita keki akotiki mubulu zo simba kati ndem ta créer makelelo papa Chéri Bwaki mère Amida yo papa Chéri na bande classe atanga potanga Amida et ça mais il se dit aussi refrain ya moko ya banzembo ya papa Chéri alongola kombo ya Amida beaucoup plus comme cha kombo ya bana te na yebite po moni mino comme ça nga bino va passer ngote ya Jésus mtu bakole bible nga na sala la BCB ngote ya nga na yebi ngote na yebi ngote na no ka nzembo ngote na Congo ba changer kombo ça ke bele ba remix ça la me bele total wera ça la remix ya Niki da chanjango j'ai latino ça la remix mo ka changer ba waze quoi papa pourquoi pas papa Chéri za mutu na concert on a ba plaisir na biso ba concert on a ba excès de plaisir et ça n'engi ozo innover même na makambo na vie na yo jeti masala nga le bon cause architecte Patrick Abasu ba botika na tanga comme moi le beau souffrir c'est que makambo eza mutu nga tonto ba to kola ne pas imoko hier architecte tout est à ma casse un espace à ma casse na droiture à ma casse na fenêtre na ko créer aération na lupango yo c'est ndako tu fenêtre pas voisin lupango ya yo mais ya okima te fenêtre pas mususu ozomona eza mna mutu ndenga sala kanzembu na ye papa Chéri na ndenga comme ça kanzembu ne goût neti seminga madame na nga c'est moi sinanga ndako mutetela la ngai laissez maman tato lingana ki na la kaka e na maman ba sala pédicure na vie na manicure mais l'emboucure non sala l'emboucure ndeni pédicure ça sala ko ta mandara makolo mais manicure ya maboko l'emboucure ko lembulo nzoto mobimba pour na so imona nguma OK donc yango ne ba bengi l'emboucure ça ska déplacer na sama pega na place mo mona lo bango yate na sama pega senga seminga no atikila nga mo muto muke et rappela nga manga senda kikaba mo so kena balisombo na kola na manga sende wana so na sala lembuki parce même na bomaliso ya munde bungi on est mta ko malade ya épilepsie abina nga place ya bona na yokate na mona te na mtalo ka innové pas moi sinaye na la mona masala nga mo ka bisa mumbali moi sinabi vena nga ngobila jantini ngobila la saki kini bopeto so ngobwaka so ngobwaka ngona babala te batela mukila bato ya l'état très bien nga moko poubelle na yo so ngabwaka so yakanga ngo zeli mbali na bokele mbala mena so yo wana akoma ni poubelle moi sinaye eza nenga mutu na mutu. Mais aussi c'est Elobama amène-moi ce soir Aïda. Mais est-ce qu'il y a un concert ba yemba kayango lisusu mais oui temba on ga nengezali wala za la première chanson ya français en entièreté ngwaka na ngwaka ole boko moluka boyemba ngwaka papa Chéri mbango kala lelo boto luka bo rapper bo toute la ngotolo na TV papa Chéri ça rapa 34 35 ans passé to banda PCPG et Simba to zali kolo et monana rapa kala papa Chéri vivre ba vieillerie il n'y a rien de nouveau sous le soleil l'autre bo sala si à salango il y a ça comment ça bloc d'une manière répétitive donc comment répéter car makambu et ba fait kengo donna l'autre ara mukonza batela mbongo na ye abatela ba solo ba luka rimingite papa keno mukonzi car mabana ngo kala mobutu boete et papa Chéri sala donc alukaka batela moi saveur na ye po mungu ezanga ba paquet mais homme de bec bon ça gwa biloko parce que la biloko mungu voya ba paquet minene jamais o beb ça goûte papa Chéri sala kwa buka lupango basaka na ngote au fin de 15 ans le pont kolina le monde ngote soko tuni ngo réunion famille et puis soko salaire ba mona na commissionnaire ba betio mais la petite elle a venu peut-être buka lupango ya pas nani moi na baby tolali libanda babula mabe bandi tolali libanda tolali libanda ça beaucoup pour non muke mais quand tu n'as pas ba réaction nango ba action ba réaction nango oko fanda ko 30 ans omona buka lupango te jour ko tuna ngo ba réunion famille bandi mono zo melana na ba commissionnaire vie faire ko ta société pleke pour ma commissionnaire ba lukuta bozo plan mona bumbu batu ba na ville ba le kanzela na mudana kitamba le bumbu avantage ni bwana nini bwana na demule machine afanya le pano on se bosomi comme machine afanya le longa et puis l'engina bino manga mozo te la bona sans période et de la bamba donc on te longa kitambo on a de la mama deli la courant donc là nous va na inga shaba courir que na raté babi congélateur mlinge pas sur gadi le petit équipe là voilà morale papa Soma balle de match
Ça 5 mois, 1 mois, 3 mois. Moi 2 mois comprendre grandeur il y a plan, on comprendre babisika toké, on comprendre pas to même bino. Lelo. L'album to bimi Jonker abimi moko. Bon papa c'est autant ba ngote ba leader ba tanga su ba ngote. Jonker na ba musicien. Abimi moko. Nani wana. To naviga ki 3 personnes na mai. Zulema. Jonker ya l'album à Lelo. Yaya. Roi de bis encore. Tant papa c'est ba ke bon. Ayo papa te papa 5 bis encore 9 formation. Banana boto bana mona ngote 9 bandela. Lelo. Yaya kangi masolo. Jonker na tsoyo. Ba plaisir nano ke ne suis mettre nano yo ki ete vere dia benga mina petit na kompe masikol nano ka saka na zanga mo mena moni na bota ba fruit ya so zo yembo kangi misu ve ba hilo bon petit na so les beaux gosses Joski Zola Joski Zola hôtel là tu la vois même tout ça na mbara de choix bal de match za bureau fête Zola gancha bal de match za bureau fête bo nyoka mana repona. L'actualité nous oblige pour te voir les Kango Boité. Ngana biso na bande ko bota la biso to yebi ki a senet moment maniqué aningisi réseaux sociaux à senet moment. Par rapport ya ba dire ya maniqué oyo le toucher Cindy Leker et toucher Kofi Olomide même bande ko belé ba sécurité balobi maniqué za mama lokola Cindy makambo ya zolo baba o sepela nango belete éviter le chat Moussaka pour analyser d'abord message topé pour les bonnes paroles de so maniqué pour na Cindy Leker cause la partie prité tu vu que koto no be basala au moment mabe prison ya la simana mais moi li lobano ta moké lokolo za analyste makasi bala mibali to Congo bazala jamais na ba idée mama bakede bakebo bali yoto banzango mama ba basi so mibali toto la ona musika mama bango bazwe makamla wale babalende ba traité et ça c'est le mot bien bimi na pays ba distraction yaka moi ba de match ndenge kangi mukidi so masolo ba distraction ya bomi pesa na ngoti otala na le beloko bozana ngwa kilo ba pesi bino. Ce qui veut dire que Clash au Lelo, il y a Cindy Leker et puis Maniqué, ils ont dit distraction. Ils ont dit distraction. Ils ont dit distraction. Cindy a des matchs. Surtout la note au bout de l'album de Lucie. Cindy a le lobby 16 ans, pendant 16 ans à l'Obagata. Très bien. Blanchard Moussaka a attaqué Cindy combien de fois dans l'émission? Tout le monde a réaction à Cindy. Mais Lelo Maniqué a attaqué. Tout le monde a réaction. Il y a des connexions Cindy Leker. Lobby m'a fait expliquer biso ko ba bonga na lobby. Nga la taka petite sœur paille mon côté. Fait que recadrer makambaye là. Petit frère la akenda poto petit na swana. Oza kuma présent là-bas. Rambo, merveille. Yem talika na baketa lo baba biloko ko loba. Etake mutu na boya na leka na boya. Nga zongi sa réponse ka. Droit de réponse. Oui, nga taka ta fani comme na taka to ibanité. To coopérer tête on a le mo il kanisa bisote. Ba vie qui ba fingi nga lo kwa mbala na maswa na bango te na boya. Papa ça na salité ba sukula on a pompe hôtel là et l'ambassade était que dans lavage réputation tu le na ba sala on lavage de ni robinet et puis na mon heure na nga na boyaki yopé do mobali ya ba na boyaki nga be mbala na mwasi ka neti na pale na bolanga na boy po nga saka nga même Jésus ngo bateka pa bateka ta betaka bato apoesaka bato atekaka apanzaka na boyaka ngate ndi akendaka bafundi nga na ke na s'expliquer na lobby ndenge na lobby bo batika mo ke na raison ngate na cause na temps na te nga za petite sœur ayimbaka na ye asalaka boulot na ye na temps otakete toza eloko mo kutsa biso te obike nzinza ko bakeli azali makasi te pona babunda na bango te très bien nazana eloko mo balisa nga na ye te pona kotakela no yenda fundanga tant na sami ke bango babandaki nga bazwi image na bango mais nga bamoni ya bango eza ya liboso bango babandaki nga boyete yangwana mais yoke na parlement okuti masa no okuti bokebo masa no abeta père okabula so kablim totindeki fo beteka mbama bongo te bah oui mais nga na pembo okete no fininga sima pena mosaka mwana kitambo moi veni mona vie bingema et puis à part na part wana za so esprit on a non esprit et puis mwana wenge likolo na wenge susu ba 12 no ba 12 wenge simba ngate population mécanicien les ba 12 wenge na longa na clalen
clan ne font là tous les bouts tous les plans nga bo simba bon nga 12 abonné simba ngate point on paye na mécanicien na nga kolo clan na régler ngo na 12 na fongoli boti 13 na régler na fongoli boti 14 ata 8 ata clé tout et comment m'a dit clé 8 donc ya mon ba clé ba 12 abonné simba ngate très bien alors oko finga ngate na talo ka boye o bokomi singa neti mwana koma mwana musala na ye aza nani na boyaka apesa nga raison na justice ezo sala apesa nga raison na justice mais makambo na bongo etalinga te na kontango te nga na okumisa album na nga na lobela 13 ans donc makambo na mona mama bana basi tika basi ba gerango toto ndake bamboka mona papa ngo sokola awa te papa simba sokola donc mobala ko ya wana te maman ya basi na basi nga na ko mettre nini maintenant via poster siko via poster mama basi na basi ningo lobi to contredire yo te mais j'ai posté na page na ye amen wele talinga te toza pe na mamelo ba professeur Mbali Bazat yana ba bango tangisa pa basi baza menga te soki na mamelo kuta pe ba professeur Mbali Bazat sentinelle pa Mbali baza asepeleka sa pa basi baza menga te ala ke na lycée ngate nga na zami Mbali na otika Mbali na pa Mbali baza makambo ngweza ya basi très bien makambo zo ya mingi o nga ko pesa no moi eloko muke bo ba nani bo lekisa na TV très bien micro na te na caméra e bele na sekanga sekate bele na TV baka za fini te akoloba te micro na TV bangisaka misu ba finga akoy ko finga te po zangi maloba manque d'argument au luso ba bobar manque ya connaissance et ko memona au relaxa buzoba non na TV biso dans la maîtrise ya bouya TV po za pesa mela biso très bien j'ai fait 13 ans ça la campagne à balle de match bimbo moni résultat ouais mais j'ai l'impression comme si Blanchard Moussara a comment éviter tant de problèmes depuis que comment va prison ya ba cachot de comment ko banga surtout makambo ya quartier latino Blanchard Moussara nga ko ta sous po yo peta msusu pe lokona nde ba kanela maniki ya rose pe mbano na yo oh ozalaka analyste oyo mais za makambo bana basi nakesani apasa tomona na mamelo ke no sine bileta mwana te to komona pe suspect le monde na suba na wesa mamelo mon père moi betango là-bas a que suba na wesa parce que papa pas ici c'est pour les femmes tu vois et ça c'est pour qui a une raison mais goûter et ça c'est pour qui c'est pas pour les femmes papa ici c'est pour les femmes mais ça c'est pour qui a une mon mettre c'est ça a une raison mais ça fait goûter mademoiselle basi na kota musala très bien mais aujourd'hui mais Yopé Ozali porte-parole intelligent il faut qu'on se le dise Ozali parmi les gens qui sont en train de distinguer par rapport à Moussala na bango oyo pe yomoko bozala na yepe na ndaku Vienjora aussi okoki pe kozala même attend na moi accent sur tout ce qui se passe il y a son nom aussi Ozali inclus wana pe moye pe lobeza te zaka ya basi njora to benga na to solo la kaidi na ngake mingi na saraka ba buzo ba sala bulo bien ya utana ba wenge asala bulo ne bien voilà aujourd'hui la réaction ya Prince Babia ya ko sala ko yebisa tata mwasi na ye Vienjora ke dorénavant naza sumona na bino te bozolinga boboma vi nanga bozolinga bobebisa vi nanga donc bolongola nga na famille na bino bokontaka nga lisusu te lokola mwana ya bino oyo ndeko na bino mobali apote est-ce que ekoyi pe kozala une bonne idée bien réfléchie et kozwango pe kochango na place publique est-ce que c'est exposer aussi votre enfant ou qu'est-ce qui est caché na yo te na yo pas moi nazaka moi na tika la moi ta sumbi bo boaki na toilette na pambi na pampers n'était to la pampers to boaki pampers moi to sokolé très bien à moi la biso lo baraté peut-être imba bien bonne chance na ye na sepelaka ne mingi donc maman qui part ngoti asala boulot très bien merci voilà ça pour ba bengana quelque part akenda quelque part na Moferi ba bengani ba baza plus petit moi na o ba adopté comme enfant adoptif et fallait pour pas ba bengani siko tout ça tant azomona ba querelle wala ba désarroi wana pona yazomona ke balingi musala na été pe lité bezala beka ezaka ba distraction ba luka ba tout fait ba de match police la comment mais sur les balles de match album mobo c'est là qui est compliqué ba donner ba de match c'est bien victoire 3 4 bien victoire azomboula pour te contenir te comme le sauter musique inde to leki ba grata na trop ba bombo foire
bamasango foire trop banzeta bombo trop muteke eye na biloko konitafuna na koniakuna to pona bloni ba bloni to na ba de match comme basolo ba distraction ya trop on ba chomba ba momo ba na libala to tandi liputa bokil moi si azana yolo njoka zanga wana ba na transport soko bo ngoke no ba misa moi si ya za wana non to tika na ba distraction ba de match de masolo. Juste un petit conseil na maniqué, vous conseillez nini? Nga ba conseil tika na belete ba bisa conseil na mtayoka. Na tika ba conseil mike. Na bola pede yango. Ete na mike. Conseil na se belete mike pena. Ba bisa conseil. Yo bali no yebisa ya c'est ce moment. Na linga ke minga semaine so ma débordera trop. A débordera trop. Ah, en parlant nga mérite à TVT. Nandé. Débordera trop. Ok. Azo ko bénéfice chance ya kombo papa ya mobali naye. Ndanga zo ngiseli ababia mutuna biso sko asala honneur amoweiti. Ok. Babia fa pe malakimia asala musani sasa comme il faut dimina na kotanga. Le comme tanga mala nenga bienti. Omi mutu amemi manga na mutu comme la Brigitte Bungaka comme manga mama manga. À part même on a yola sala ba fanti ya ngoteke loko mokote. Moi le lateki manga le bi pai le bi ngai muso be minga ngazo be la manga c'était pas mal le zo ngai ah pesa rapena ya camarade na so valeur très bien et puis abeb ça boulot ya moi na OK moi na kashi azana chaya mulai azana makambele biso ba père net oza kombo na ya moi na aérobic c'est pas okenda mais match la ki ba koka jambe to ouais faut tika na makambo wana. OK mais lelo bazokanga ye bazo ninga wale talinga te wa mama basi bino ba papa boya kaka intervention ya moi na bino mabe bi mama na mboka moi alaki azobima chaque fois gangaka batu bakufa balamuki mona mboka mbela muki bazomona batu te mkomso gangaka bongo batu kufa mema balamuki ba bete batu babo mabe ya ko sane bon akufa pe libela bongo be Lazare mi balé et be Lazare wa Bible deuxième non batu balela rangote pour le faire c'est quoi na to mama ya miso non bete là amisi babile yo Goliath bakundana David Goliath wabeta David makasi oh ah bo fuye pecha na mabanga na poche apete ma Goliath ka futa pala wana yolo tuna architecte patika ba subabo to futa pala wana yolo ndinga ah bete ma bo fuye pecho mabanga na poche apeta David. En tout cas, c'est Blanchard Moussaka, zela la musique babia, c'est bandera ko linga mani ke mona boya na côté ba problème oye bele la battre la moué comme on est à la bien voilà. Toute vérité n'est pas bonne à dire. Ça au moins. Pourquoi tu as soit anesthésie? La vie faut l'anesthésie. OK. Anesthésie va tirer pas docteur baton abiso. Ça va docteur soit anesthésie mais ba opération bele salamate. Pour ya rakate pour moi. Soit pas créer ni à ou tirer. Chocolat de tester grêle. Docteur toi soit dans famille lobinaria. Donc tu quand toi dans le lobinaria. Si ma t'appareil. On apporte monsieur sauter. On apporte putain monsieur sauter million. Comment ça va doter ba. Ah bon bisa. Bacha na nia. Mais là ba ko tira madeso la lipuku. Obide, bacha pa créer nia. Oh non, madeso na ngombe otino on na puku. Ya bacha ka anesthésie. De l'habitude na secret. Voilà. Mukolo. Samson pendant qu'il secret dans batika kai. Tant qu'il a secret dans beta balion. Azobeta batu. Il faut la vie toi na secret. OK. Net na presse bona secret sur mon baki biso mako. Boyibi mbongo na ken pena donc c'est pas que boyibi era boyibi kana RTNC. Donc yole zwanga bwa zwaki mbongo. Après ba ko pile ba radio pile ngisi la. To zwaki 500 yeke la neli fait zwaki. Ozomona ana secret professionnel. Voilà. So ba passer ba yibi mbongo. Peut-être pas na secrétaire ba le piquet de même ba pas rien. Parce que $500 na président Kabila mais to lion na compte ya Marie Missa. Passer peut-être azanga secret ken piana. Azanga secret na ba musicien a 10 à tipo tipo. Voici comme si 500 autrement voici quoi sur un bon côté. Il y a aussi 500 oh il y a carburant. A 10 carburant et réservoir il y a train il y a avion. Bongo chaka go. Ozomona na ba telo ba zanga secret na vie. Na vie faut na secret tant ça me fait na secret nzamba na olingi. Ngo la zanga secret malgré beta ibode c'est ça aussi mais ba beta a fufa avec. Il faut na secret. Même la politique aux zanga on la politique même un secret d'état. Ah bon mayo. Papa, ceux qui ont changé place, tu n'as archi et changé à combo. Nini wana na yoki Ceux qui ont changé place et changé à combo. Cheveux, paupières, cils,
ma barbe paupière favori Moustache. Samba na se moyen tanga pour ba nanu balalite mais boyé bien voilà prudent la vie voilà mais est-ce qu'on a que au lobby tedabi lelo soki ndeko na biso aza aux arrêts bino moza ba ndeko donc ba papa vous allez mibali ya maniki bon vous a toujours na sima pour na contribuer pour que ndeko bima libanda na moment oyo bozolo ba nini ebembe te pesa ramawa même ndoki balela geti boyete même ndoki pesa ramawa mis papa ke boyete azab azo sala la menga la mona ngo bien boluka base mais ça nango bien batela ba blongo musu ba lobaka te sala base na ba buzo ba ko touchaka ba via ba tout la vie physique à mutu ko touchaka ngo te alors que non loin on ne sait jamais visa moulaye hein voilà même maman basi bo tchanga pena nango te très bien mais ça c'est une non une dernière cas juste par rapport à Makambo mais lorsque l'honorable Cindy Alobi était ngai na komi et lilingi na yo pour toute la vie je vais te poursuivre tin nasuka nautika yote pensez-vous que ces propos na sorti na yo wana pe et sali malamu par rapport ya kibomwasi o yazana eza makamba bana basi benga za mama ba de match mama bo tchanga na zo libati na balobani na osani muta pesi omani kongola boko la kanda muta ko na kanda kongola ko na kanda muta 15 ans soka lebi lo katikeli pe kanda soka sukola sokoli pe kanda pour comment na ko no kanda 15 faut nzulu kati simizi uta 15 ans nzulu bona kendo kanda 15 kufa kutu elimu kongola to ko kanga mukana yena le sekete tout ça la 3 ans mona ngoku to mona na poto te ngaso na bimila bana ke par si patika basu babo na ke pa bankwala siko bokechi batika malobani songi ba beta biso sukola ngela mona beta la mosara yela ka patana beta la fabrication donc kongola boko la kakanda nzambe na sata bakaba na manga mbuma et puis l'équipe même satan na mutema mabe oui ça c'est vrai yangwana papier génique à chasseur à Likasa chasseur asali nzongo inene na zamba amalibana soma papier génique non asali la Likasa mais Likasa ya nanasi abanga osali ngo pour nzube nzube et ko fanse mupanzi na ko mabenga ngo difuni baonda et ko fanse mupanzi abike tout le monde n'est pas tout le monde ba tout va sera na bango te ba tout va sera na bango te vie bizarre mais là on a une distraction kaka nga na linga te bezo zola ba de match voilà album ekangi album eza danger album simbi makambu o album te bimeza bien album mo ma bete mais différence ba de match na album te bimi ba de match ça très bien OK très bien l'équipe bien ba de match est à danger bango ya danger c'est à danger très bien distraction to landa ngote total ane ma ba de match papa c'est ça musala. Merci à Tozo Lingasiko Tosuka, Ezaka Makambu ya balle de match, mais j'en profite na 2 petites minutes Mike a zopé sa derrière la caméra de dire un grand merci à maman Bijoun Ketani, la femme de papa, Jean-Pascal Leka, maman Déborah Lubanda qui doit mère à Calgary, Bertin Konde, je vous salue, maman Déborah Lubanda, Nzambe Azala Nayo, maman Zozo, na papa Noé Nzambe Azala Nabino, maman Yvette Mbangu. Je suis là, je suis en train de faire mon travail. Balle de match. Depuis Ebimi, aujourd'hui, s'il faut compter les jours, Tozali déjà n'a plus d'un mois déjà. Non, pas le 26 au 20, 3 semaines. Non, mais déjà, Tolégué déjà un mois. Le 26, on est comme ça un mois. Le 22, piraterie. Le 26, le 26, un mois déjà. Mais le 26, le 26. Ok, voilà. Est-ce que tu penses que les attentes, il y a balle de match par rapport à nous, il y a BCBG, Nabino, il y a BCBG, Naba Meloman, il y a bonne musique. Pensez-vous que est accroché à du place au Sengeli? Mais na une semaine, je n'ai que petit 3 millions pour balancer Maramuni. Hein? Mambo Simbi, pas de match dans la place à Corjanté. Pas de match à crème. Au lait. Crème au lait pe biscuit na cornet nango eza kamunde te ko lait mbande tikali nga ba betanga na vedo yana tuna mba pona kwa munde na tin sera comme les 4 émissions le de konda nango comme 3 sera 4 na question na mabena popoli na ke PC aller 3 mbusuni etikali mo benga o petike nezongisa eza na mabena mbi na ndimi nazongisa bongo 3 liboso abolanga mabe yana tuna mba ya vedo abetanga mabe ba de match ya bongo te ba de match na au lait tout et là on calculer ya te là on longoliza te Nzembe Kuba thématiquement par la force, on va la dissertation, on va l'introduction, développement, même la thèse, l'antithèse, les pour, les contre-sujets. Tout n'est pas question interrogatoire. Si moi la conclusion, il y a un thème. Il y a des matchs qui sont bons, il y a des elengi,
bato bazosepela nango comprendre lisapi oyo na monde ya bolingo lisapira na valeur mingi annulaire oyi mpo anini mpo elataka ano yango babenga yango annulaire lisapi wana mais opa monene makasi nde na gazon akati ando toluka ndenge obeta gazon obeta gazon nde esimba te bozangaki papa chéri gazon bobetaki ndenge kowela no makaku kowela no kupena makaku te ozanga place otya mokila na ye biso owelaka te oyo danger bongo na bia nakowela mbeti na moto aye congé na ndako ana mikolo otanga moko congé sila kene atiki mbeti ata kolala pandi makolo na kiti ye kaka biso owelisaka te commune nga naza je suis un natif de Kitambo eza commune nanga très bien conseil le plus cher moto abeta yango leki nanga Doudou Kibinda 10 000 francs so moke 15 000 papa chéri abeta 1 million de francs congolais na pays na commune 1 million de francs congolais n'est passé la demi 1 million de francs congolais puis plein à guichet fermé la commune ngabi non binada martika ka binada ngabanga mutamemaka pusu ke mutamemaka vélo mutamemaka voiture mutamemaka train oblo tout to memaka to ka bilengi nango ya voiture ya ba train mais muta pusu memaka car mo ya de pinena na matango te ni moane mais am tele ça merci beaucoup Yasuka pardon ka na balle de match malo basuka ngo ebele Jésus aleki bino Yasika nini oyo eza na kati ya balle de match pour la musique ya moko oyo la bega suka tuna Yasika nini ena balle de match papa Yasika kaka Ligue des champions oh monsieur betaka na Cristiano tabake coupe du monde eloko Yasika babeti kuna bati kufana na lino bati bina sali peka moko zina bord na ti penalty babeti kaka penalty babetaka basopi kaka ndenge bazopaka sika na musique ezate sala ngo mwa beme yango wana yo ndenge liaka madesu lelo so ba yebengo na yolo lia madesu ko changer mais c'est différent avec la musique mais oh eloko to ezande ngo na masa soko ba pesi yo siko memaka car no memaka ba pesi yo siko jeep nanga ono sa ndeni olega na kiti simo ko démarrer kaka ndenge na kiti liboso démarrer o jeep musique ka ya to beta kaka sala ngo kaka mwa goût boyete yabo nyoka maka to ezaka moko zo globa belebele ataka tata mama moi ça obota na ye bozo nyora mama buka tata kende oko nyora mapa mobele moroïde et trois ans ora pa wana yaka tout droit mama obota voilà concert stade de Martyr Ferregola stade de Martyr le 24 juin oui c'est nini bonne chance papa chéri abaki déjà pour redémarrer le monde le stade de Martyr comme apporter à tout le monde ça les matins dans les grands bâtiments pinete ya ra wana nazo na kisa sima bokechu mais ba changer dans les grands de là mon dieu ça va beta ngobanga ngote depuis que bien obeta ngo voisin quoi bien obeta papa chéri sali loko ba père ka na sala so mwana ngamela kisi ye mo buku tiango bo ameki ndam pa so kisi ya makasi te a juste les matins na ba yana ba camarade ba wera ba blaze bula ba tiango porter ba tutu fali beta hérité beta nani bino mo komika ba problème o te mo so simbaki te o mususu plainte mais soki tchela ningi de mibali mo kapesa ke $50 mo kapesa ke $100 boya ba ota kanisa bango zwa oya so zwa ko ta plainte sangisa ma lecteur ke to leka boya te o te lemna mo ko son o mo ko plainte kangisa ngo mibale leka poso ba bile le stade de Martyr za ballon d'or papa chéri na wera ba bima Messi na Cristiano bazwa ngo belebele ba fali ba fe ba hérité ba faire ba mera ba Benzema ba bazwa ngo moro boyete alors eloko asika ezate nous vivons que de vieillerie très bien ana betelo un dernier mot bonne chance na batu tout ba robeta stade de Martyr wenge sa lembi seli bino mama toxi ma deso ke prière ba lek botika li bochaka mafuta sauce bokabula si ba lembi seli bino wenge merci beaucoup dernier mot na yo lelo depuis ka banyango ta ba robeta et puis bonne chance marqué pas le ngolenga leki nanga Kitambo Gilit faut lire na batu bona c'est pays déplique donc na moni pe wa zeko robeta ngo la costa robeta ngo stade de Martyr sous gravité à partir au redémarrer redémarrage on est en a dictionnaire démarrer de nouveau même na retourner stade fallait le tourner de nouveau au tourner ba tourner se bander la sous retourner boyete eza nango gravité courage na yo public na yo betango biso beti ba de match sur droit to bi boulot to yebika boulot ça pas te eza sika oh base western ce que mo lumba solo to biso na libande zo moi boyete yangwana lena sukata qu'est-ce que les gens peuvent comprendre na passage na yo so dédicace ba yo kit na ba ki walote ba na ba ki walote ni flama na ba lingala ba yo ki na bango ke ba de match bimi ba sombango ba télécharger na ba plateforme et tout toza wana ba concert nango ze belé ko beta donc vite zo beta déjà biso semaine moto beta ba 4 à 5 concerts très bien donc ya ba retomber à bas de match
obi ya kana loko mona mukilia soko somme la moto obanga omekango nini wana sona ke somme le veste la romeka liputa la romeka mais sona ke somme le secrétaire sona obanga ba bozula yaya to quand saluer na secrétaire secrétaire na ménage libana c'était voyez mais wana on va parler là-bas de match toute une question interrogatoire Marie Monsanto maman na Yesu vierge mundele asinya mutamato na c'était bon yo to boka no kalobo sana mubali yango zo ka PDG ya mkoni ministre ya wa oh zana ye bongo la PDG yo leki Marie yes Marie akuti maman na Yesu maman na Nzambe asigné mutamato na c'était yo la la na ndako te mubula kala ozo la ministre na PDG ba ya wa oyo zana ye bongo la PDG il faut contre n'avait fort zana l'homme fort contre la force na très bien papa chéri featuring ezata na kati album na so bazule babimi bachuda babimi bakibesi babimi potata avant senga libanda tala so mukongone salaki te so mukongone salaki senga mukongona mutakufa mukonga bota musika alors dans ma sona très mwana child soki ba M23 longwe na kobenga posa batika na limité to na lukete ah ba de match bon bote na bino tout numéro na nga 0 998 12 37 12 na pesi mbote na papa chéri na Nzambe na Jésus na tête na Mabobo Bank na Yateoza Mbota na Benolondo Malette Mystérieuse na Michel Lumbu du juridique ya IP Crime na Maître Augusto Muka du juridique ya BCBG na Massa na ngai ya Bumwana ya Chik Archive Patika Basubabo moninga ya Archive Francis moninga ya Maître Dan na pesi mbote pazali et puis na pesi mbote na ba Congolais nyonso papa Maël apesa mwana nembongo na mutu na poche olerongo na basi na mutu eza matière grise osala eloko beaucoup te na président potangaki classe ya clair passe partout l'échec apesa ne tableau mokongo te mais l'échec abika tableau bomaka erevesaka bato nganga okeye kuna te kamada l'échec era récréation na la sortie tolinga classe tolingisa bana biso classe po yango ne clair passe partout lobi toyebi te très bien monoko mobomi monoko mobikisi soki tobwaka likolo koyela biso bakolo nango to banini toloba na tv po répercussion nango ezonga te très bien boye te yango wana d'ailleurs baconseil parmi na pesi bapine te toboka na koganga te mosu vie bakisa mopepe mosu vie changeant ba de match nde makambo merci lobe koleka lelo merci nake pas lever merci très bien ça est fini pour aujourd'hui mesdames et messieurs ezalaki esengo ya koyambela bino Blanchard Mosaka vous avez aimé n'est-ce pas lobi ekoleka lelo ekoleka lobi ekoleka lelo na ndeni nous devons travailler nous devons bosser le parent totinda bana na classe yango Blanchard Mosaka utikoloba moi c'est à Dingalapa et celui-ci mon frère c'est Yves Pan merci tokutani bala simamika